Après des millions de vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage, des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD. Mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes des émissions et reportages. Vous aimez la qualité? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde. Merci beaucoup. Votre fidélité dans l'émission Nabiso ça Rabiso bien tellement que et puis Sabiso lissou sous courage on continue à travailler davantage pour nous repérer Sabino toujours les informations sur vos artistes musiciens, sur votre situation politique, sur la situation sociale et amour à Labino. Alors il continue aussi Abiso très bien. Je vous rappelle que vous êtes sur le www.diaspora-rdc.com, site Nabino Bolingara trop ou Bobin Rabiso tellement ébélé. Nazabu santé bana États-Unis, Allemagne, bana Paris. Merci beaucoup pour Bobin Abisotine à Lyon pour nous le Labino Carab artiste Nabino. Je remercie d'abord pour commencer dans le bar toujours que Nzamba pesa bino bango mais ngai pembe na ngai acha Michel Mouya Bokilo ya Alice Baba paix à son âme place Azali mais tu veux Michel Mouya a retenu l'émission avec beaucoup d'attention. Nous avons trouvé pour vous l'artiste Orden au Boebi très bien a évolué à un groupe Jet Set de Ferregola, Jésus des Nuances. Les lots te surprendre bien sûr. Et si ka azo résidé à un flat hotel nae, tu es kutaye, tu me robeta quelques minutes à l'isolo. Merci beaucoup d'ailleurs na masalanga. Pilov Ndéleo, vraiment le facilitateur à ma solo et ça bien quoi. Donc tu es seulement mouké. Orden Boni. Ouais, ça va papa. Qui m'est allé? Qui m'est à Dianiama. On a senti que ça va vraiment. Ça va vraiment dans on est habité. Mais plaisir ma casse si vous avez. Ah, plaisir ma casse parce que dans un champ. Donc nous vraiment dans un champ. Ah, champ on a donc on a bête là on vraiment tolo, on a bête là on tolo te mais on a bête là vraiment Congo. Pour faire na keli bosso. Ils ont dégâts. Ils ont champ aquarium. Non, champ on a ils ont dégâts. Ils ont dégâts na bandi na sala ke mission mo bonande ko na biso pilove. Ouais. Batu babenga trop ba bana besoin ba dédicace na boira bango chana nga vraiment za dégâts en plus na suna besoin batu ba ya sous se belé ba kota pour écouter ça suna ningaché. Alors vous allez découvrir cet artiste dans cette émission très tranquille parce que il va s'exprimer parce que ma question ni on se tourne en haut il faut à répondre. Donc tu es obligé dans l'émission à l'élo avant de poser Orden est-ce que vous êtes disposé il y a qu'à répondre à la question na biso. Oui, non répondre. Clairement. Non, clair, non répondre à l'aise surtout ninga tous ces émissions. Ouais. Tu vas gérer scandale na Londres, bébé na nga falon caval na Londres on éviter. Ça va di chakalambi, vrai chéri. Na éviter. Bino nyonso bolinga Orden yeyo a oloba a koyemba a s'exprimer et ça peut Tatiana qui toque vraiment la nation depuis Turquie et ça abisso bien Orden. Neni Jet Set, neni groupe ba master ferré santé à groupe ezande. Ouais, pour le moment santé à groupe na biso ezapena chitunga ouwa ezapena bien présent na ngaza kitoko biso tout toi kitoko. Mais toi on a ta stylo tout travail. Malgré ba canaille malgré banco mais ça va quand même. Non ba canaille na ba kona mamandou les ala kaka. Mais tant eza avenir na yo faut ebaka ko batela. Okoyo kana po ko mona no mais o mériter kaka o mila. Pour musicien et c'est un faux amour monene. So ça amour monene, il y a monde épais sur ce chemin dont vous en avez vu moulay. Voilà. Mais ils ont ça l'opacité de voir que les loyaux, oui, puis qu'on a ancien dans 4 orchestres, on a. Ouais, on a ancien déjà. Au bêta trop, hein. Non, on a côté 2010. On va faire en 2010. Donc 2010, 2014, 2010, 2011, 12, 13, 14, 15 en haut tout ça. Voilà. Ils ont quand même duré belé, mais qu'est-ce qui fait que
promotion ya yo mingi ezate nini ça bon wa ndeti nga boye nazaka na stratégie na nga boye na mimilaka pena ba fan na ngai na linga trop ko sala mo ba émission où il ka na mikili po yo bikaka mikili yango sala so marqué tout kenda ka souti mais yo bikaka mikili za ka souti biso to ma ba palin ba ni mo ba rap ba ni ndezala kaka mais et mo senga mo boye na fandi bo na benga tande ko na mo yande ni futo tactique no eloko mo boye po to bana mikili ba yo ka ba sentir que na zali pe na kaka. Est-ce que le réseau comme Musanga avec Moussala Obiso Toyebi Nengo Salara, un garçon beaucoup de talent, Oyebi musique, Oyembara bien, to kanisa ki que okray ko salata surtout na dérangement na bino ne utobima on vocal moko ils ont dérangé oté au moins que dérangement dérangé ka bino mo ba wa musique bon na dérangement nga la bosser donc na dérangement nde ba ya ba yo ka dérangement ba fan nga vraiment nde bo ka dérangement ni na yembeli ni na yembela raté donc na changer bina ligne. Donc tellement naza mukolo naza Messi pour nga ba mo benga Messi tellement naza Messi on a changé les bons lignes tellement que non batumsu ba ya ba likolo bandeko na musu ba ki ba likolo ngabi non funa ya na bango na ndenge moko bo sheta ko crier pour presa lela ordeno musique so ba mai wana ba na bino prese nga za chansar en plus nga so na lali na vanil boye na lali na lamu ki fo mai mususu ya so na vandi mukina kangi so mai mususu ya donc nga za ka bongo. Est-ce que avant de côté maçon sous nous extrêmement il y a 2 minutes une seconde kaka il y a le retour de dérangement bah tu vas comprendre pena que ça yo ouais ça problème té na nengaja na beta na ngate mena omeka tutu lukau bolingo langa comme cyber café motonyoza koto naviguer yango de masamba yemi beta bolingo langa bwe poanini yemi saka na lof langa bwe poanini bolingo na beta mena mama hey Anzambe bolingo basopela nga maya moto faloni kavali bolingo basopela nga maya moto lele komi chitunge wo chitunge wo chitunge zimato ya kenda ordeni yanse oui que batu ba ki bien moko vraiment tu vas comprendre que ça yo mais tu rappeler bango que na mère chef pe oyemba na album le cas déjà la mère chef oyemba mitozo ngela ngoma sima mais lelo batu ne ba otala biso bo ba yebi que avec capacité na bino et ça bino ndeni ko voir ba artiste musicien bozaki na bango lobby na groupe lelo certains ba comme ba leader lelo ba msusu ba nzembo na bango sur le marché na ba album msusu ezotambola bien mais bino ti lelo ba pesa bino chance ya rosala makambo ba mninga ba zosala te bo concevoir on est bon moni ndule via mutu ezalaka via mutu yemo ndaza ka mettre vinaye donc bango ba kendaki pour ba ebe nini o bango ba sala biso peut o to tikala ki to ebiga nini to sala mais faut to pesa bango lelo raison ya départ na bango lelo faut to pesa bango raison tout le monde qui ba kendaki réellement pour ba sala musala non problème est ça te olobi no bien presse tant azaka na wenge bazaka na babil bazari belé ba vient nga ba JDT bazari belé ti ba longwara acha banzembo ebele lo bazopimela bino. Mais oui, il faut le dire, Achabanzembo belé tango na wenge. Non, pourquoi zo propulser pe binote na ndenga banzembo tout ça. Non, net ce miliso nga na champ. Na miliso na champ. Oh non ebimik. Ebimi non te mais na bonnet to c'est émission boso to si non que studio. Donc on là na studio journal lelo. Donc on dans studio no yemba vraiment champ na ngeza dégâts et dégâts. Titre nango eza nini? Donc bon titre nango na ntezwami. Mais ça siko titre na nango lo bandeni. Na ba benga ngo love. Okay. On titre na love. Bon, non yembela na trop love. Love mais na ninga ba fantir te love vraiment na ninga ba simbanga te salanga boete po ebika ba maman ba na ba parler ba ka ba ndule ba père ba nini ba responsable. Et générabi no pe non et générabi son det nga so lobby que ordine wemba vocal moko boye vocal ngo ezaka vraiment trop qui bêtise na kat non. Non ebiso bino non vocal nga ba ezaka na ba bêtise te. Mais vocal nga eza vraiment ba vocal nga sala na ba message. Nakati ya émission oyo o rappeler biso quelques vocales oyo au sala banda na Jésus de Nuance ata pendant 2 minutes o rappeler biso vocal non ya liboso ezalaki vocal ni ntango kutana ina faire vocal nga liboso ya liboso pena ezaka ya ba mama Koet donc ndolo be sujet mo ya mama Koet donc chérie o komisi bolingo nga lokolo ba mama Koet donc lo lengi ba mona nga na chasse na maboko ba benga nga mwana yaka na eloko
N'est-ce que l'on a décret kangé là comme mokili mais des gars donc moi on ça Chéri motema nanga yonde bébé nanga falo di kafalinga na leli yonde mutiba nanga odeniase mama le kumina odeniase yango chéri yo komisi bolingo nanga lokola ba mama ya Kowens lolenge bako monanga na chasse na maboko na kokende bako benga ngai mwana yakane loko mwana yakana tala mwana yakana mona je suis de nuance. On est sali batu bien. On est zaki album nini? Bon, on est zaki album. On est zaki que notre on a côté mouvement sika. Na ba concert, ba répétition des ala kaka. On a lancé l'ensemble comme ça la fan na biso ba no le longo tellement trop. Ya mo suna bi moi na yara ne loko ba zo sa moi na yara ne loko. Si mon yara suna mai mo ya mai clean na mai. Na sokole la mbo ya ngo le lolo ba yo kana disque. Na oyoka baro yoka boroyo. Na lekeleke susu ntsami bona dégâté papa le sur lekeleke na yango na banzela moko boye bakaris na balobi sala bien na mitema falon ka falina nga yo mona wapi chauffeur de moto ka besana moto nzela go sympathie ago baby saboro yo ago boma boro yo ago baby saboro yo la rena minata bato bakoma go kama ngani yanse na tsebetango wapi na lofakalanga na technique kolingo kala ya technique bolingo balova technique bufatu mami bongese siki mwanza merci beaucoup vraiment voilà on est à bilingue on est à Carapa Jésus de Nyons pour savoir retrouver ba artiste aboyé vraiment il y a du travail là-bas na roloba vraiment que tant que tu as la boyé Michel Mouya a koyoka bien Bukilo ya vient na biso Alice Baba Kenda mais atike la biso Michel Mouya vient na biso rosa biso kaka bien merci beaucoup na robo sa tête Dadi Mavungu Vungule Nandimi quoi. Vungule. J'aime c'est le correcteur. Voilà, et ça bien. Et ça bien sur un niveau mon habitude. Mais biso l'aurait préoccupé biso awa. Est-ce que Lelo, ce qui ferait à se concentrer Lelo à lobby, na moni hors des nuances au yembi, au travail nanga Lelo nana posa ya rosaliso album. Pour se sentir capable héros, ça est la biso album à 3 titres et ya pamba. Oui, nas artiste. Non, ça là. Ou le parolier était. Non, tout travail avec ba parolier pembeni. Donc, idée na yo na idée à parolier on ça la biso. Non, yo pour ça idée mo bozu à parolier au sangisi et pesi kitoko. Tout travail na ba parolier. Le président c'est ordre. Yande na pe son chance il y a 3 titres ka ya pamba. Non, il est là. Pour degré na koyemi la 3 titres on est ça là. Na valeur il y a album, comme ça na valeur il y a 2 albums. Pour degré non mais tant que mon enfant n'a pas mis mon affaire rigola Jésus de nuance ce qu'on a n'a pas mis mon aïbat banga ge dégâts kayimba dégâts son azara naï donc il y a la coach n'a pas coach alors dernier il faut coacher goto na bongo hein petit n'a pas coacher non on est évité mais ngana kamoneni ozo ma faire rigola pour ngana yebi na minute yo tozo ki na ba répétition ozo yate to luka odel place boy azo zalate. Et puis biso na menga musa na biso ba journaliste luki mo information oh non azo lingande atika na groupe wana parce que moyen té mais nazo ka moi que lelo oloba makambo lelo yo mo pesa information officielle na batu ozali to ozate pour na rep to monote wa donc question tuninga o to sala émission mona pilo fatuna ngo makambo pilo balukela batu atuna déjà ngo ben ni to ka longwe mo kesu ba rep mais tozaki sunu tono répéter après azaki na mikili anosa la ba maman na mikili ki nosa maman na mikili tono répéter pour le moment ba rep des zones mais nante to sali répétition ata 2 séances de répétition na semaine nante il y aura semaine moko to bande la répétition ngana ya kité kimaki pour des raisons ya nini non oyo kimaki pona nini na séance wana moko okimaki non na séance wana moko to zara bato ya moko to zara pe ba problème na palo oyo ka penso to bien te ko pe bien te obengi pe presse ko meli ko célébrer texto donc ngasu na répéter présent na ba ordre na répéter ata na problème moko boye de déranger pour na musale za rabongo donc so na problème na palo ko linga te ka oya répétition pour
bafan bazara ton bon mona wana ba lingaka oyemba po ça bango bien on dernier oza parmi batu oyo bo deceva orchestre moko boye muzambongo na bango pona rozwa bino kokeko kota kuna ba accusa yo pe olia mbongo wana me okenda te ça ronde non ma mwana nga vraiment na bien te na lia mbongo na zwa le côté mais na mona ka keno ko to na vandaka na palais chenga batu ya este batu ngo tse batu wana olobia bata este wana ba pesa bambongo ke batu wana ba pesa bambongo ba mise bambongo po ba mise ba pa bango batu este wana kuna loba kombo te po biso la just dans na ebite bango siko ni bazana baza batu este donc batu wana bon bando betela ngo batu on a parlé mo bona kolala ndeni ni to na besoin na ye bwe kingani uda tsembongo type mo babo mikolo boy don na ebi no bon na ebi so grevi futi la matita liye bo tanga la bon grevi futi la matita so tangite talio omoni de galo na éviter donc bino yo soko bandi ko tanga bo ese ko swaki asa vie ndeba vie na nga Willy Musheni ande ba vie na nga ba vina ba Dadi le Kiki azande ba vina nga ba Donis Katende na Luanda ande ba Jansi Zola na Luanda bazande ba David le banquier na Luanda ande ba Roli Capita on a évité. Des millions de vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage, des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD, mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes des émissions et reportages. Vous aimez la qualité? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde. En fait, c'est pour votre plaisir que nous sommes en train de vous présenter cette émission. Vous qui nous suivez de partout, alors on a encore remercié depuis Boston Thierry Koyazo à Roland émission avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup pour Thierry Bolanda Rabiso, petit frère propre Jean-Thierry Kalombo, le sénateur na Ukraine. Et ça l'inga bien. Nazobo sanate mutu oyo azo permettre que Bolanda émission na internet, Bolanda ngope na ba chaîne locale. Je rappelle Michel Mouya, bapesa bango bango, bapesa ngayo quoi. Merci beaucoup à toi. To kitamale malembe avec l'artiste Aomika Osuk Sabiso avec quelques vocaux oyo moi condensé moi ya vocaux bana album aliboso tina elo ronabiso suka dérangement avant to meka au conclure émission parce que y a une question mon on tuna na suka mais nabi ke za moi surprise na pona yo na bato ba otala biso tout ça ra jango mo bongo mais sore Monique ko répondre te au tiki o singa clairement qu'elle n'a recocaté soit tout ça en émission mususu tout ça moi qu'on ça ba foko nga ming foko yemba James le converter guerrier Tselamino chéri logo la porte ya lola Tselamino yaya Tselamino falon kafali Tselamino Jenny Tselamino bébé Tselamino yaya James le correcteur Tselamino bébé Tselamino chéri logo la porte ya lola Teya maneke petit de yego talangai alenzema Teya maneke petit de yego ta oh alenzema yonda motema nanga ni asaleli anzambe yonda mabanzo nanga ni asaleli bolingwa shida kuoti maye bolingwa shida kuoti makila nalali nazolote yo nshego wana do salangai nalali nazolote bibi bibango do salangai santima ya bolingo yango yebuki met ay bonalema ay anode masamba bebe ina budolelo na gomigo wewe na malilie na budolelo na gomigo yenga pona yo mama soko yena yo denza ngana go bule savo Marcel meni maye maye klima maye ana soko le la mayo ilambiti la makasi bebe mai na ngai mama et ça les viso bien tellement que félicitations vraiment de sentir que Moussa les allait Makambozo qui est bien mais un mot d'abord avant de poser question dans la Kyo
moi les lobamo bato ba talo de partout ba yo qui bien oyo ça va on moi li kambalo ba vraiment zate bazelara chana ngai bazelara chana ngo Jésus de Niance apesa nga fongolinga motema na bato ba olinga na longo pa Jésus de Niance na olongwa te donc nga na olongwa pa Jésus de Niance te na ça donc na ça moi sonzo na Jésus de Niance malgré ba nini ona ba nani yo ozaka na za na nga kaka no ki wapi tara Jésus de Niance kochaka nika boroninga équipe nationale pe linga bobeta pe ba rabani non équipe nationale pe na marama musique ezarate ezarate équipe nationale ezarate ouais qui ndamne longo ya ba président biso à faire voyager bon ba kembo kamo ba bête bazongi bazarate ne tout le monde équipe nationale ya mamba ba le baké donc biso équipe nationale na musique ezarate to bien monté donc biso nde ba na Jésus de Niance ne ko kochaka ba ko loba pe bazui Jésus de Niance bazui Fali Poupa, bazui Jibem Piana, bazui Redi Amisi, bazui Bala Moussa, Atab Ningongo ya bato bakenda kena boké ko représenter biso na salle morobo e osani. Leti vient en Louis Baï le canto, oui na l'élève fort, voilà père hein. Oh, donc natangi ka yete natangi Baï le canto, natangi Jibe, natangi Wera. Bon nga la trop vient nga kwata kora. Na lelaki fort donc na habité nazara na idole na ye nazara na idole. Wana ozo compliqué nga. Na bi na bato natangi kutu kofite. Natangi Jibe. Continue nani na bossa Wera. Hein? Oui, Félix Wazé quoi. Ça va hein? Félix. Ouais. Baro sang sapé bino basu sala. Si ngane na zabona ko yemba bango nyonso. Na oyemba bango nyonso menga mdo ko oyemba ngati donc na oyemba bango nyonso prouver biso wana siko komiti kotaki tendeti na koyen loko mondela pesa nga liberté waki ngaya na sala makasi yete la suwa anga yini ase anga motema pasi anga yini ase mona ya su ser nanga lor mbongo mona ya gai oh non, ya siko ba fu kakate. Ouais. Ya baba, ngana kolela yonde bolingo na ngai, mutima na nga faloni ka fali, yonde na lela na motema, yonde na lula na motema. O motema na ngai yonde, bebe ya mutima na ngai, faloni ka fali malimbi. Mimanga malimbi, mukadu malimbi. Tasuni no vimba te. Ouais. Non vimba parce qu'on a chana ngai iloko mo boye et touché ba makasi non lo ba déception comme ça ba ya mité ma passe ba chérie comme nango liboma pour ngana na ngambisa moke boye donc fumbo na sombi comme bololo makambo photo zela onga na love au bit titre za love to zela on a love to zwango one is album ero ya sima album tout ça dans la studio ouais boza déjà dans studio qu'est-ce que j'avais dit album dans titre on a qu'est-ce que j'avais dit ouais tozobanga fere asa sunenga saki neta laki bino apesa bino banzembo ozala bien non prise vraiment koto na asolara prise asolara tara na boîte no prise apesa na chance ya 4 vocales Rodin to na suka tala caméra na biso bien fixa ngo na miso bien big up tadinga lapa zoye bien a répondre na biso na mutema polele kokosa te soko kokate oyebisi biso ke okokate Topeso combien de temps na jet set? Bon, ils ont manzambe. Ça, neto sosa qui calcule wana, neto sola qui na coulisse avant to ban émission. Sosa qui calcule lobby, ngana tikali na autant de moments pembeni ya ferré. Lobango na non, na ko bandeni sona lobby ke na zakaka, na zalaka kaka. Eza mabe. C'est que na lukuta na fo moto. Nga pas prise et pas prise pas faire rigola na zanon pour le moment mais non ça la liberté na kolongwa kana ngape na kosala pe yanga soki na album monde balaki yo nzembo oche yango te okena yo non so balaki nga nzembo so ba pesinga te na kena nga te mais nzembo eza déjà. Merci beaucoup Ardel. Voilà, merci beaucoup. Tu replaces au moins quelques minutes, bah dédicace bah tout bas Rolanda yo et ça va bien quoi. Et na bo c'était James c'est le correcteur. Hein? Na bi que James c'est le correcteur, lo salenga na lelaki. Ni lo salenga na lelaki. Mais non lela. On a ça émission ba ya ba benga ngai trop mais ba ya ba soula te po na za na studio ba ya.
donc t'es déjà dans le studio par exemple que non avant le logo on est pas pour la mia tindi ba solier comme ça Toroma toka WhatsApp na Viber. Donc WhatsApp Viber. Ninga jekaka. On a beau sentir dadi mavungule, dadi le kiki, na beau sentir Arnaud Massamba na Londres, na beau sentir Mustafa, na beau sentir Bishakalambi. Na beau sentir Bolivar Mundele, Doudou Lukau, wa vienanga, o tigala vienanga. Bébé nanga motema Fallon Cavalli, Jenny na Leli. Voilà. Mama le kumina na Leli. Merci beaucoup, Toromina Souka. On est sûr que ça vous a fait énormément plaisir de prendre votre temps à suivre cette émission qui parle toujours. Bondo Bamanisa, boss des boss. Donc Bondo Bamanisa, donc petit vient en faire Bamanisa. Oh. On a beau sentir Patrick Pacoré. Ou Aroma Loutete. Donc on a beau sanité faire Bamanisa, voilà. Bondo Bamanisa. Dadi Bamanisa lisusu yoga no mamanga na oloba bondo bamanisa dadi mafungu fungule nga na ondi makate quoi donc toujours là ngai na ondi makate bon on n'avait pas le choix totangi tangi bino y a pas le choix mais réellement est le véritable Michel Mouya na robosa na TV na nga ya kati na rolela wana bokilo ya Alice Baba o ya bala vraiment l'héritier avié vient biso kenda pe à son âme et lelo maramboye kende bien. Merci beaucoup Naïb. Je vous rappelle que c'est sur le www.diasporadc.com que vous suivez cette émission et puis à ma chaîne locale Nyon son abokasi ya Michel Mouya. Merci beaucoup à toi. Batutu balanda biso toi. Je vous signale d'ailleurs que nous sommes bien sûr au Flat Hotel Majuvel. Voilà. Et recevoir biso. Ah, merci beaucoup pour na cadre bino batubara libanda erozonga na gisasa weekend kitoko yara na Flat Hotel Majuvel et ça biso bien gérant na biso ya kitoko wapi gérant papi asara marambo bien wana idete quoi. Donc je reste scandale batutu équipe technique et sali qui émission les ala bien tadinga la panarolela Nagina Pelor Niati Lobia Niatagi Niataki Lelo Tadingala passé bon merci beaucoup na ba master tout Pilov Ndele je n'oublie pas Pirous Bunga mon boss depuis Ukraine Maramboye kende bien na vitesse au candidat Salango Freddy Mutombo Dieu merci Timba le véritable DT merci beaucoup Nabino Tubolanda Ebiso numéro yango wana bobenga biso boyisa biso o une netikalito sa la bino to sala kaka quoi na bosante JP Maya vient na JP Maya moi le moi suka na guitare ça so bientôt ka ouais awasunga lokola faride bonga na kata petre mama balolanga na kata nzungu mais salanga na forma lipko tisanga na kata fermentation ayaya atala fimbi patremosa moliyanga tana mayonnaise chinoka sizo itania solianga na lelaka sokolo binga na lala anga na kolala falon kavalinga na telema nanga yo bona telema anga na kolala isa shago ngunzama bibi anga na ngunzama isa shago telema ya motema nanga salanga diemba bilokota diemba voilà lopenga la diemba Chise kandol de niase na leli mutima. Après des millions de vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage, des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD. Mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes des émissions et reportages. Vous aimez la qualité? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde.